bandeko na ngai napesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana nzambe na bomoi. Nazo continuer video oyo na badai kosala ekataki video oyo totangi lettre na biso oyo ya Mungu na Satan atindelaki bato na ye ekomi na maboko na biso yango wana biso pe tobi totanga yango po tozwa mayele. Donc nauti deja kotanga lettre wana na video oyo nauti kosala na video oyo nasali nauti kotanga lettre ya Mungu na Satan nasali yango na do yo oyo tali nanu video wana te tala yango eza video oyo nasali tolobeli likambo ya lettre ya Mungu na Satan totangi yango oyo eza kaka suite oyo tozo continuer po lokola video wana ekataki. Lokola video wana ekataki yango tozo continuer yango na video oyo na kosukisa ka muke na video oyo en tout cas na okena omla ite e compléter ka video wana. Donc na sala effort na changer lamba po esala tende esaki na video mususu bato ba confondre yango. Donc toke na tokomaki kuna tosukaki esika Mungu na Satan alobi ke topesaka basala ke biso topesaka dîme te. Basala ke biso topesa dîme te po tozala kaka ba pauvre. Yango biso tobanda kopesa dîme, tobanda kopesa dîme na biso nde yango nalobaki ke Nzambe alobaki na nga makambo pona kopesa dîme. Alobaki na nga atalaka ba dîme na biso efongolaka ba porte epambolaka biso awa na se pe na royaume de cieux. Nde tolobai pe na likambo bofele fo kokipa bofele ba biloko wana nyonso o Nzambe alingaka Mungu na Satan alingaka te. Azotia biso kilo na mitema po topesaka dîme te. Azopia tia biso kilo na mitema po tosunga bofele te topesa bofrandi te. Ozomona donc likambo ya dîme nalobaki fale na lobeloko moko na koloba ngo na ko expliquer makambo ebelo Nzambe alobai na nga po na ba dîme na kosala nka mikolo oyo Nzambe kaka sunga na ye na lisunga Molimo Santu Nzambe opesa makoki nyonso po na sala yango. Donc yo oyo omona ke dîme eza mabe dîme eza bien bandeko na nga dîme eza bien Nzambe aloba na nga likambo ya dîme pe naza na témoignage nango fo kopesa dîme. Yo okendaka église soko okendaka église wana po okwaya ke pasteur na bino aza ya Nzambe pesaka ye dîme na yo. Pesaka ye dîme na yo. Bolo bateke mama Deline ongo vwa misasu ba pasteur boy. Et puis Nzambe alobaki na nga ata muto azokamba yo ata na mbongo ebele. Ana mbongo ebele yo pesaka ye. Po ye muto azokamba yo, ye muto azoteyaka yo, ye muto azodirige yo pesaka ye dîme na yo. Nzambe alobaka na nga yango. Alobaka na nga ngo bato musu balobi ke mama Deline biso topesa dîme na biso na bofele. Na ko expliquer makambo nyonso ndenge ezaleli kala mingi te me yo bongisaka deja ke kopesaka dîme na yo to expliquer makambo ebele na kati wana Nzambe azwa lokumu mpona ngo toleka abalobi lisu awa boye balobi po tobandaki deja na o wana donc oyo tali nanu wana te tala wana bongo osuka na o wana na otion numéro 1 oyo numéro 2 lettre ya Satan wana eza numéro 1 oyo ekozala numéro 2 tosukisa yango suite nango. Alobi boye alobi lisusu wana tokomaki likambo ya tokomi wapi likambo ya dîme. Ok, alobi lisusu bo permettre bango te balinganaka bango na bango. Donc balingi te biso tolingana biso na biso. Balingi te biso tolingana biso na biso. Do to disitaka biso na biso. Do balingi te bana Nzambe baza esibi bebeska mibale misatu basanga na kombo na nga naza wana na bango. Mais Satan lingi te bana Nzambe basanga mibale misatu alingi te. Alingi yo mwana Nzambe sangana na ona mwana na mutu na ye. Sangana na ona mwana na ye. Yo zo kanisa kaka to sangani biso misatu ndoka boza même esprit te. Boza na esprit moko te. Bosangani na ona mutu wa zo ko envoûter yo. Yo kanisi ke tozo bondela na bosolo nzoka mabondeli na bino kaka muto bosangane ozo bondela na ye mabondeli na bino ezo suka wana. Donc Satan lingi ke biso na biso toza na ba division. Alobi yango awa. Bo permettre bango bo pesa bango tante bo permettre bango te balinganaka bango na bango. Bolingo na bango
ezala kaka bo permettre bango te bolingo na bango ezala kaka ya maloba kasi na misala te. Bolingo o ezangi misala eza nango bolingo ya kokufa Bible lobi na biso. Bolingo o ezangi misala eza bolingo ya kokufa. Yo okoloba ke o nazaka na bolingo na linga nzambe nga mana lingi nzambe makasi mais olingi kosunga ba orphelin te. O nzambe alobi ye aza papa ya bofele olingi kosunga bofele te. Bolingo na ezangi misala eza bolingo ya kokufa bandeko nanga oza na bolingo te. Leo ozolinga nzambe fo sala misala ya bolingo. Sala misala ya bolingo po ekokisa bolingo na yo. Po soko ozosala misala tozamba verset biblique oyo ezolakisa biso ke misala ya bolingo. Bolingo elakisamaka na misala. Donc soko tangi yango na so tangi ata na Jean 13 34 à 35 okomona bolingo elakisama emonisama na misala. Bolingo emonisama na misala. Tokoza ka na exemple na kopesa nde tozala ta musu na l'église boye. Mutu mususu oyeba ndeni aza na bolingo ya église yetonga wana. Omona ye alinga te salite za na église. Kobongisa baban, kobongisa toilette, donc aza wana doki aza donc bolingo oyo aza nango azolakisa yango na misala. Yo olingaka nzambe sala makambo o nzambe alingi. Donc linga pe moninga na yo ndenge omilingaka yango wana monguna satana alingi te. Nzambe alingi to linga na biso na bolingo oyo ya solo. Bolingo ya mbebo kaka teke na linga moninga na nga nzoka nde ozo na mutema ozolinga te to monisa yango na misala. Bo permettre bango te balinga na toleki yango alobi pe bo pousser bango ba se critiquer ba finganaka bango na bango bacholanaka bango na bango. Alobi bongo bandeko na ngai ezali vraiment mabe makasi ko critiquer moninga ko fingana ko cholanaka. En tout cas eza mabe makasi. Soko zui mutu na ninga na ona likambu benga ye bosolola liebisa ye ndeko place bozo bunga nzela boye eza bien ke obanda ko critiquer obanda ko finga obanda ko chola. En tout cas eza mabe makasi ko swana eza ya bana nzambe te. Ozomona to bongisa yo olingi ko critiquer batu tika ko kritikaka batu tika ko finga batu tika ko chola batu po eza makambo monguna satana nde mutazo tia yango na bana nzambe. Biso to sala effort to sala yango te. Alobi ke bo sala nyonso oyo ekoki po bapesa pe bopesa bango liberté ya kokosa pe mayele ya kokosa. Donc basala nyonso ekoki bapesa biso liberté do tokosaka na biso pe na mayele ya kokosa. Bandeko nanga eza na mutu mususu ka kosi po yebaka akosi eza pasi. Mutu mususu ka kosi po yebaka akosi eza pasi. Nazoyebisa o lelo oyo monaka ke nga na kosaka nange lekaka nango eza mayele monguna satana mutazo pesa yo. Monguna satana azopesa o mayele wana ekomema o na enfer. Ekokotiso bokonza likolo te. Yo kosaka oyebi kokosa kitoko soko kosi. En tout cas mutu po atimbela oke kosi eza pasi. Eza manevre monguna satana. Eza monguna satana mutazo tiango kati na yo. Do tika lukuta. Eza na mibali ebele omona kosaka na ye mwasi na ye. Ye asisa musala ta musu 18h akosa mwasi ki asisa musala 21h. Eleka nango pe tellement kosa kitoko. Nzoka nde na ba air wana kendaka na ye kotambula na ba makangu. Etosa nango po mwasi pe a comprendre te ke okosa eza mayelo monguna satana mutapesa yo. Yo okosaka kitoko so okosi po mutatimbilo eza pasi eza mabe. Tika lokuta ekozangisa obokonza likolo. Ye monguna satana lingi biso toza bato lukuta pe ayebisi bato ne bapesaka biso mayela kokosa. Yango ata soko oza na mwana muke mwana azokosa ti betaka ye
mwana mosusu soki akosi mpo ndimaka akosi toyebika balobi na biso bana mike bakosaka te loba nango ndeko na ngai ndeko na ngai wana sekisa ngai ya de tala bana oyo nde bazokosa bokonza likolo ese eza kaka su mpo na bana mike mwana moke azokosa boye lolenge oyo ndeni biso toyebaki mwana moke akosaka te biso toyebaki mwana moke alobaka verite mwana azokosa boye ndenge nini bokonza likolo epesameli su bana mike te mwana moke akomi kokosa boye ndenge nini donc yo ozobokola bana ozomona deja lukuta na mwana telemela ye makasi na lukutana pamela ngo na kombo na Yesu Masiya ekende bisika bikauki po lukutane kokola kati na mwana akotikala na lukutana ti akokola bolongola lukuta bosala effort en tant que baparent responsabilité ya bana kolongola lukuta na minoko ya bana donc monguna satana yo moko longola lukuta soko okosi lukuta eza mabe makasi tokei na tokontinue balobi boye do bapesa bango mayele ya kokosa yango ekoma pe po ekoma lokola vi na bango po sukasuka bakota na bokonzi ya likolo te basuka na lifelo donc le yo ozokosa ozomona ke kokosa nango ezalaka nango kitoko na musala na yiba na nga mbongo na kosaka bayebaka kutu teke nga na yiba mbongo moyen otika yango eza te po nini etikala yo ekoma vi na yo ekokotisa bokonza likolo te donc monguna satana moto azotia yango kati na bato tolongola yango toevite yango balobi boye bokoki kotika na bino bango bateya bozongi ya Yesu Masiya to pe enlèvement ya bana nzambe mais botia bango na makanisi ke makambo wana ekosala masikoyo te ekoki kosalama dans 10 ans to pe dans 20 ans botia bango bongo nzoka nde en réalité ekoki kosalama pe lelo yango na ndeko na nga le tozoloba ke Yesu Masiya azoya enlèvement bongola motema tika mabe tika kindumba tika kindoki tika makambo mabe ozomona ngo kake balobaka Yesu azoya mais liwa pe yali liwe koyi koyela o kaka lelo kaka ndekanga na osa video boy liwe koyi koyela o pe lelo okokende wapi yango na foto tika makambo o nzamba azoboya to tika makambo o nzamba azoboya po lelo ata liwa esiprendre yo ozanga bokonza likolo te donc c'est ça bokoki ko permettre bango te ba évangéliser to ba témoigner bandeko na nga balobi bongo totangi na Apocalypse 12:11 bokomona yango ke biso il faut to évangélisaka il faut to témoignaka yango bomona nga mama Deline donc na mosalo nga nasala nazoko évangéliser nazo témoigner donc to témoignaka yango na Deline télévision soko oza na témoignage mo ya makasi oyebi ke témoignage o eko pesa bana nzambe mayele nzambe asala eloko moko na vi na yo eke biso le toyoka témoignage no tokopambola nzambe na nzela témoignage no pesa yango na audio tokolekisa ba témoignage awa monguna satana alingi te to témoigner monene na nzambe oyo asalaka na bavi na biso ok bible elobi na biso nzamba alingaka biso to témoigner monene na ye le tozo témoigner na nzela ya témoignage bato mosusu bakobika kaka po yo ayoki témoignage na yo andimi lokola ye azalaki na kondima bikaki na témoignage wana tomonaki témoignage ya mama ya biso Misha awa apesaki témoignage ne na oyo nzambe asalaki kati na ye en tout cas topambolaki nzambe mpona mama Misha yango yo pe oza na témoignage no lokola to comprendre monguna satana lingaka te to témoigner biso futo banda ko témoigner su makasi nga mama de biso na fandika na kanisi likambo boye nzambe asalelaki nga na ye nasali video na témoigner yo pe ozolanda nga so kanisi makambo nzambe asalelaki otinda audio témoigner to bandolekisa ba témoignage ya bato tokolekisa ba témoignage po epesa ye kanda po ye alingi te to témoigner évangélisation to évangélisaka bandeko na nga partout esika ozali évangéliser ye alingi te to évangéliser c'est ça
po alingi te bato babika. To continue balobi bosala de façon que base retrouvaka liboso ya ba télévision na bango na batan milai penza. Oh la 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 la. To abalobi ke to basala ke wana na 91 o baosala makambo oyo. Do balingi biso to fandaka liboso ya télévision batan milai penza. Ozomona po bazala na tango nyonso si po bosala tango nyonso si. Ok, donc biso totalaka ba télévision soki ezali na moya lelo anga koloba ke bosala ke bazalaka tango nyonso na ba telefone na bango, tango nyonso na ba telefone na bango na WhatsApp, tango nyonso na TikTok, tango nyonso na Facebook. Ozomona po distraction bandeko nanga. Yo ozwaka tamula yo fandeli ba théâtre distraction, ba série distraction. Monguna satana mutazo chango yo zo kanisa yo mo mutolinga ba théâtre. Eza yo mote mutolinga ba théâtre na eza monguna satana biso to longa ngondeni. Tozaki pe bata ba théâtre bata ba série so to fandeli ba série. Omona mais to longa pe yango yo pe ko longa yango tika ba théâtre na eza vie ya mwana nzambe te. Po théâtre ba kotia épisode 1 2 3 4 5 6. Ata ye alobi ba se tuvaka tamulai devant ba télé na bango. Tamulai oloba ke natalaka lelo 2 épisodes ya pamba. 2 épisodes na le ofandela 2 épisodes wana. Oh esuka kaka le ololingo suki saka tamusu muta simbi mbeli alinga tia mutu pa bakati le ana yo pe esa tseki mbeli to atseki mbeli te atseki mbeli to zwika télécommande te na kende su na suite nango poka na yeba soka atseki mbeli to atseki mbeli te lero ke na suite yana papa balusi yo papa ya okay lero ilunga na sisaka oyo bongo na fongola bible na tanga lero kolinga kakosala soki nini ete suka ka tamtwa mataki likola immeuble nga sota se suicide pas ekati esa sotaki to sotaki te tika tena question o se retrouver bando fandaki na 15h ti 21h ozotala ka télévision mais bible pamba so lobi ko luka ne fiske inédit chaque jour tanga a bible ndeko nanga ozala na nguya molimo santo et puis ba théâtre ba série ba biloko tozotala tala o bandeko nanga ezo suye biso misu na biso. Ezo suye biso misu na biso. Bato ebele batala asu ba film porno te po to comprendre que suyaka biso eza mabe makasi mais ebaluki forme mususu eke kobima na ba théâtre na ba série po ozomona bato balati ba sexy bazopesa na ba bis bazosala ine wana nyonso yo ozotala ozosuye misu na yo bandeko nanga mipende ya basi oyo ozomona na ba théâtre wana ozosuye misu na yo. Foko linga kosala ezokitisa au niveau spirituel no ata ozobonda le ozotala ba théâtre ozotala ba biloko moko ezobimisa na présence ya Nzambe eza bien te na moment oyo nayebi te so tozala ba théâtre chrétien oyo eza penda kele mutu azotala ngo ezokotisa na bonzambe nayebi te wana ta mutu aza ndumba ifa lata normal abimisa mipende nete po mipende yana eza mipende ya nzoto ya mutu tokomona mipende ya bato bongo te ata eza théâtre moko ya bana nzambe ifo ezala ata mutu aza ndumba alata ndeti bandumba te po ezosuye biso misu na biso. Donc yango wana tozala mayele tozwaka temps ya kotanga bible alobi ke bosala de façon ke base retrouvaka wa place on totanga tokomi wapi bosala de façon ke base retrouvaka liboso ya ba télévision na bango temps mulai. Ok, bozalaka tango nyonso sur ke baza na ba conflit pe baza na ba division bango na bango yango tomona ba pasteur mibale babandaki bien basai na Nzambe mibale babandaki bien bazo ko évoluer suka nango bakokabwana pe bakomi na conflit. Division eza ya Nzambe te base diviser
oyo kuna ke na ngambu ne oyo kuna ke na ngambu ne puis batika lisu na conflit lisusu pasero na pasero baza na baconflit eza monguna satana moto asalaki bino bongo asalaki bino bongo mpo lero kokufa kaka na conflit ya moto oza na ye eza bien te mpo avant kuta okende na koadore nzambe otia ata ofrande na yo bible ebi na biso zonga bongisa na moto oza na ye conflit kolinga kozalaka na conflit na mutu te monguna satana moto azotia biso tozalaka baconflit biso na biso monguna satana moto azotia biso yango mona le bacomprendre ke mutu boye acomprendre ke mutu boye aza ya nzambe tika toluka porte d'entrée tokota bakuti mutu wana oge lukuta bakoti abimi oyo nalotaki aza ndoki aza sataniste aza boye nyonso wana mpo ekotisa baconflit biso bana nzambe tobima na biloko wana kolinga kozala na conflit ya mutu te tolinga te tozala baconflit ya mutu ata mutu wana asalaki yo mabe yo kozala na conflit na ye te mpo conflit kobotela eloko moko kitoko te kati na yo ebotela eloko kitoko te ozomona donc olinga kozala na conflit na mutu te lika obongisa ozala na kimia na mutu nyonso ozala na kimia na mutu nyonso kozalaka na baconflit na bato te eza monguna satana moto azotia baconflit kati na biso bana nzambe do yango wana oyo aye koloba alobi lisu boye botia bacompréhension katikati na bango mpo na bazalaka bomoko te alobi batia bacompréhension kati na biso po ete tozalaka bomoko te soki totangi na 1 Corinthiens 1:10 mpe totangi na Psaume 135:1 bokomona wana bible ezotinda biso tolinga na biso tozala na baconflit te bacompréhension te tozala na bomoko tozala na bokabwani te tozala bomoko donc soki totangi yango tokomona alobi mpe boye naza na makambo ya komela bino batekniki misusu me mpo na sikoyo bosala oyo napesi bino donc tolobake esuki wana donc ayebisi bango basala batekniki oyo ye apesi bango donc yango wana bosala yango soki bozali na problème bokoki kobenga ngai na numero oyo na ligne oyo me numero eza ya kobombama ezali ligne direct pe bokoki kozwa ngai esengeli bo garder lettre oyo ezala secret lettre oyo ezala secret vraiment do bobomba yango mutu amona yango te alobi boye po bopermettre bakretien bayeba te ke lettre oyo ezalaka sino te tokozala na pasi pe na défaite donc yango wana lokola biso tozwi lettre oyo na maboko na biso fo tosalaki azala na défaite tokosala makambo oyo azoboya tosala na lettre oyo ye alobi biso tosala te tokosala makambo azokoanvute biso nango biso yango tokolinga tosala yango oyo ezali plan na biso ya décennie oyo donc ya 10 ans ya 10 ans oyo naza kosouhaite bino bonne chance na décembre oyo donc 1990 na décennie oyo pardon bonne chance na décennie oyo donc ngeloba na 1991 ti na 1999 tala kaka ya période oyo bongo siko après 99 ti lelo bakisa makambo ebebe me biso na bolingo nzambe nzambe alakisaka biso basekele na bango alobi boye bozwa temps ya koassiste na réunion na biso na direction générale na biso na monde pandamenium asukisi wana do lettre na bango esuki wana yango bandeko na nga basi mibali totangi lettre oyo to comprendre makambo o monguna satana azolinga te biso tosala azolinga te biso tosala tomoni yango nyonso alingi te totangaka bible alingi te topriaka alingi te tosalaka makambo oyo ekoki kosala ke bato tosalaka makambo oyo ekoki kotondisa biso na nguya molimo santu yango wana biso au contraire nde fo tosalaka yango
biso futo sala kayango po oyo ye azoboya biso to sala biso kutu nde to sala kayango po yango nde mutu nzambe na biso azolinga biso to sala yango wana touti ko partager na bino makambo oyo donc nzambe aza na moko na moko nalingi natangela bino ba verset biblique oyo na lingala natangela bino na lingala po ete mingi boza na Bible ya ba français totanga mwa ba verset oyo nga na bimisaki awa oyo ezolakisa biso vraiment ke makambo oyo monguna satana akomelaki bato na ye lettre eza pena makambo moko ya solo eza makambo oyo nzambe na biso alingaka biso tosala yango wana totanga na lombangu mbangu po tosisa na biso video oyo ekende nango mulai te totanga na lombango totangi na Jacques 5 Jacques chapitre 5 verset 16 Jacques 5 verset 16 totangi elobi na biso boye elobi na biso yango wana kati na bino bobimisa polele masumu oyo bosalaki pe bosambela nzambe mpona baninga na bino po te bobika pamba te losambo ya molende ya moto ya bosembo ezali na nguya mingi penza ndakisa losambo ya moto ya molende eza na nguya donc yango tokoloba ke soki ozosambela fozala sur prière na yo ezala prière moko ya nguya mutu nini oyo akosambela prière na ye ezala na nguya elingi eloba ke fazala mosantu nde akosambela prière na ye nzambe ayoka po soki totangi na Jean 9:31 totanga mbangu Jean 9:31 totanga Jean 9:31 elobi na biso boye elobi na biso toyebi te nzambe ayokaka bato ya masumu te kasi ayokelaka bobele moto oyo atosaka ye pe asalaka makambo ye alingaka don nzambe ayokaka libondela moto ya masumu te bandeko na ngai yango wana biso bana nzambe eloko nini oyo tokoki kosala po nzambe na biso ayoka priere na biso wana eza question oyo nga natuni bandeko nyonso eloko nini mwa nzambe akoki kosala mpo na ke azala moto bosembo azala mosantu na miso ya nzambe po ete nzambe ayokaka priere na ye yango wana kosenga na bandeko nyonso boza na limero na nga telefone botindela nga audio eloko nini mwana nzambe asala mpo nzambe ayoka priere na ye donc elingi eloba mpo azala mosantu azala na lisumu te po azala na lisumu te po eza na bato ebele ya monaka asambelaka nzoka nde asambelaka mabondeli na ye emataka nango te mpo na nini nzambe alobi awa ayokaka libondeli ya moto ya masumu te ayoka libondeli ya moto ya masumu te eloko nini oyo mwana nzambe okoki kosala po nzambe ayoka libondeli na yo eloko nini oyo mwana nzambe okoki kosala donc toloba yango na baaudio toloba yango après nde nosala video mosusu bongo na kopesa réponse tekniki nini mutu akoki kosala mpo nzambe ayokaka libondeli na ye question ya mibale ezali ke eloko nini mwana nzambe akoki kosala mpo azala na foi oyo ya makasi donc question ya mibale eloko nini mwana nzambe akoki kosala mpo azala na foi oyo ya makasi mpo balobi ke na nini ya foi awa tozotanga balobi ke totanga na Hébreu 11:1 tina totanga Hébreu mpona likambo ya kondima foi elakisi kondima Hébreu wapi yango tozosukisa awa na question oyo Hébreu totangi Hébreu na chapitre 11
11 tobandi na 1 na 2 totangi. Soki moto azali na bondimi asi azwi eloko oyo atielaka motema, ayebi makambo oyo emonanaka na miso te. Na ntango ya kala Nzambe andimaka bato mosusu mpona bondimi na bango. Donc so to continue to sauter toke na 6 a balobi na 6 yango balobi kasi soki moto azali na bondimi te akoki kosepelisa Nzambe te. Bongo moto nyonso oyo alingi kopusana penepene ya Nzambe asengeli andima te. Nzambe azali pe apesaka lifuta na ba oyo bazali koluka ye. Donc question ezali ke eloko nini biso tokoki kosala po tokoma na bondimi oyo makasi wana. Eloko nini biso tokoki kosala po tozala basantu, po Nzambe ayoka priere na biso. Po Nzambe ayoka priere na biso, eloko nini biso bana Nzambe tokoki kosala po ete Nzambe ayoka priere na biso. En tout cas wana botinelanga ba audio bosala exhortation nani oyo abengami mosantu oyo Nzambe akoyoka priere na ye eza nani oyo abengami mosantu oyo Nzambe akoyoka priere na ye. Koma mutu akoki kovivre ndenge akozala ndeni na mokili oyo po abengama mutu akondima, po azala na kondima, akolisa kondima na ye. Eloko nini mutu fasala po akolisa kondima na ye. Po totangi na lettre ya Satan, po tobandi da kodevelope yango toke nango malembe. Donc prochainement lettre tokolobela likamba lettre tolobela kaka parti oyo ya mutu topesa kaka ba stratégie nini mutu oyo okoki kosala, pardon, to ba comportement nini to eloko nini to ndenge nini mutu okoki kozala po ozala sembo na miso ya Nzambe. Po ozala sembo na miso ya Nzambe, po tozo vivre na mokili oyo ya masumu. Eloko nini mutu okoki kosala po ozala sembo na miso ya Nzambe pe eloko nini mutu okoki kosala po okolisa kondima na yo. Po monguna Satana alobi yango ke ba priere na bango ya makasi na kondima na bango ya makasi yango ezosala ke batiaka biso pression. Donc botindelanga audio na numéro na ngai, tinda audio sala exhortation na yo évangéliste bobima awa toluki bino to ana posa na bino évangéliste et puis pasteur pona dit te zo pe pasteur be bolanda nge bo exhorter biso bo pesa omoni tolobi kaka ke mutu azala na foi ya mutu fazala na foi ya kondima ya makasi me to pesa na ndeni to expliquer na façon moko o mutu ayeba ke ndeni okoloba mutu okoloba ka zan fuza na foi Nzambe asalaka aza na foi me eloko ni ekoseng esalaka mutu wana aza na foi ke Nzambe asalaka. Eloko nini ekosalaka mutu azala bosembo ayeba ke ngai naza bosembo pe ande nazosambela boye naza juste na miso ya Nzambe. Nzambe azoyoka priere na nga. Eloko nini ekosala bongo yango wana topesi occasion na bana Nzambe nyonso tozwa ba Bible totanga ba Bible mutu na mutu pesa oyo moni koza capable ya kopesa bato bazwa implice oyo kouta pa na yo. Pesa biso mayele nini biso tosala nini na mokili oyo po tobengama basantu na miso ya Nzambe la tozobondela Nzambe ayoka mabondeli na biso. En tout cas botindelanga ba audio oyo nyonso moni ke okoki kotinda audio tindi na 0033 7 58 30 58 75. Donc otindelinga audio na yo o participer comme ça tokolekisa ba audio wana tosala video mobimba tolekisi ba audio ya bato nyonso oyo bakopesa mayele nini tozala nango pona tosala ba priere na biso Nzambe ayokaka ngo. Eloko nini tosala ou bien tozala tosalaka eloko nini
nani oyo mutu oyo priere na nzambe akoki koyoka yango te oyo nzambe akoki koyoka priere te ya nani tobi bie ya mutu masumu mutu masumu siko koma na mukilo to vivre ka pe mutu donc tozaka mutu ta koloba ka tomba musapi ya sala alisumu te atomba musapi ya sala alisumu te po tozaka kata musu etaleli ka otali osumukaki ozomona tamusu ka nde na sali video boye tamusu place moko kaka na sumuki ozomona donc vraiment to loba botinda ba audio na commentaire pe botia ba misusu boyebi kokoma bie bolinga kokoma bokoma wana ke esenga boye mutu fa tambola boye fa sala boye azongisa boye po kolisa kondima na ye to banda na wana après tokokende na koma tokoki kosala po totangaka bible stratégie nini tokoki kosala po toyibaka ata batandambu ya mosala ya nini wana tolobela yango nsima todevelope na oyo natuni question oyo nzambe amona moko na moko bolanda tous les deux video oyo olandi première video te wana première video nde totangi lettre ya monguna satana totangi yango kuna oyo nde eyaki mpona sukisa mpona tuna question oyo donc question oyo ezoluka ba évangéliste batu bofongola bible moko na Deline télévision photo luka kapenda ba question moko etinda muta kota bible ozomona po ayela biso ba verset biblique ayela biso explication donc yo okotinda oyo kotinda odono to kolekisa yango po bana nzambe bayoka po toyeba eza lokola na ina loba nde ni so boko comprendre tant sous question na eza lokola oyebisi mutu koyiba eza mabe mutu ayebi kaka koyiba eza mabe mais moko mutu akozala tiki mai na ye wana ayebi na ye koyiba eza mabe mais amoni mai mutu akeyimba mo mai namela nango mbangu amona ndenge apeteke na mela ye mai ne ozomona mutu azoyeba teke ndenge asali bongo ayibi siko futa oexplike ke koma mutu okokanisa ke ovivra na lisumu te nzoko ovivra na lisumu okokani bato ebele bakanisa ke avivra na lisumu te nzoka avivraka na lisumu antoka botindi na nga baaudio soki botindi baaudio te nga moko na koleka na koloba na oyo moke saint esprit atie kati na nga ndenge na comprendre mpona kopesa bato ide eloko nini ekoki kosala yo mpo obengama mwana nzambe po obengama mosantu obengama mutu masumu te mpo nzambe ayoka priere no nga mona oleka na oloba mais so botindi mpe baaudio na kolekisa ya bino nga mpe na koloba oyo nga na ndenge onga na comprendre to se complete kaka nga mpe na kozwa implice mpa na bino mpe bokozwa mpa na nga nzambe amona moko na moko kimia na kombo na Yesu Masiya ezala na bino amen.